vous a demandé à vous répondre bangote. Répondre bangote. Pour répondre bangote. Parce que tant que vous répondez bangote, comme on a même au terme, vous savez, aigle, hein? Si on a ma couture, on a sénat, mon nom, on a un tout le sani. Faut que ça aille, parce qu'on a tchao l'icolo, on a tchao, on a sé. Pourquoi, place mon bako, ma tati pas que soit les l'icolo, yozo ozo lingotique à l'icolo qui t'en a sé, quoi que soit. Affaire Herman Kasongo, bande onanga mamboyo eye grave. Nasir boyoki message on a tel bino ya liboso wana, eza message fort, message ya pasteur de la foi, eza vraiment message moko fort. Lelo soki ba comédien ebele ba bando zonga kana ba message ya pasteur de la foi. Na monde ba comédien ko soit ne zalate. Soki ba comédien ebele ba bando zonga kasima o kapena tala rétroviseur. So ba bando zonga na ba message ya pasteur de la foi na yebisa bino ko soit na monde ya théâtre e bando zalali soute, jalousie na monde ya théâtre e bando zalali soute. Pourquoi ba jalousie zo koma ebele? Pourquoi toujours ba jalousie? Pourquoi toujours ko soana? Pourquoi toujours ko fingana? Bande onanga nana message mono tiela bino audio moko ya Herman Kasongo azo finga soki pazo azo lobela ansu de zolo po ansu de zola korja ke sope problème ni yangwana na otiela bino audio wana boyo kango en tout cas na otiela bino audio wana boyo kango eza pasi lelo tokoma mona bato bakoma osakanela ba comédien na biso po bango mo bami pesa li sous valeur te. Bande onanga eloko eleki ko se respecter na mukili ezate. Eloko pe eleki tika ezate. Na vie respecter yo momi respecter d'abord po mutu a respecter yo. Ndeko nanga tolinga ka te biso nde to yaka koloba ka to mona bizelo na ba comédien na biso makasi. Yango bomoni respect na ba comédien ezali susu te nani akoya ko respecter bango po bango mo ba se respectera te. Ba audio na bango ebimaka ndenge nini nani abimisaka ba audio na bango nani o abimisaka ba mafinga na bango bango moko bakoma oteka ka ba audio na bango bandeko nanga ba comédien bango mo bateka na ka ba audio. Pourquoi boteka na ba audio pona makambe bima bele lele komo yo kaka ya Gabriel obaki ba audio bimi bango moko bakoma oteka ba audio ayebike audio oyo esa mo makambo ayebike audio oyo epese mbongo ateki audio apanzi audio pour que bakitisa baninga pour que bayokisa baninga soni pour que baninga bafingama. Kota likambo ezoleka entre président Ansna Herman Kasongo eza likambo boyeko ya na internet te. Mais comme bami luka kaka bagaz comme ezaka mutu yonso zo luka ka yeba na mutu yonso zo luka ka loba mutu yonso luka ka bateka lelo bazwi likambo ba memi internet. Est-ce que Herman Kasongo azaki obligé koya na ba audio na internet? Est-ce que Herman Kasongo azaki obligé ya koya na ba audio na internet koya na ba voice ko bimisa ba voice oyo tindeli muninga olobeliye ozio bimisi so ya botande na lobeliye? Parfois ba comédien il faut bozaka sage. Yango bomoni ata muto akanaka sakana bino te ao sakana bino. Ata muto abandi carrière lelo na monde théâtre akanaka sakana mikolo te ao sakana bino po bino mo bo se respecter te. Ba audio na bino ebima ndenge nini? Ba kofingana na bino ebima ka ndenge nini? Bo bimisaka ngo pourquoi? Po ba mona kaka yo lobela kentel, po ba mona kaka yo finga kentel. Ah mais non. Babilo musunga na ibisa bino bilo museza longo biloko olanda te. Yaya oyoki mutafingi yo mutalobi mabe pona yo. Esi nango leki na yo. Eza simple. Mutako finga yo, mutako loba mabe pona yo, mais otalika koli ele esili. Boza na motema loka Belvi Kanzi. Ata ba fingi ye, ata ba poste ye, ata ba tiena ba page, ata ba publier na ba page so na ba nini. Jamais bomona ye aya ofinga. Soit bomona ye aya répondre. Alors sala ngote. Et mais pourquoi bino bo sala ngote? Mutako tindelo odia mabe mutako komelo message mabe ya so répondre te équipe elongolo oyo zate. Lelo Herman a eu message ya Ans Lozolo abimisi yango libanda. Soka abimisa ki message ya nante mais biso pe to yebi likambo te.
Qui ye moko abimisa ki message ote mais internet pe likambo eyebani te siko pourquoi bo créer loko mo ba base mo boye o mitali ko lobi mikolo na oyokana te tikana lukana yokana non boko ki jamais ko sambusa na kabino na bino bona ba guerre d'esprit mo boye ya pamba o ezatana o eko futa kabino tate à la longue. À la longue futa bino te ba guerre d'esprit o boza nango bo luka kimia boza bino na bino kuna na potolo o akoke na ville ba o pasali théâtre zongi mais bino na bino bwana kimia te ba comédien bwana kimia te eza nini botika biselo bimisaka ba audio ba ninga botika biselo bimisaka ba message ba ninga so muninga tindela ki o message obimisi botika biselo ya neza bete bande ko tolanda Herman Kasongo na otela bino Herman Kasongo tolanda Herman Kasongo après tozonga na analyse na biso alors mbote na bande ko nyoso o bolanda ka biso vraiment bienvenue chez Irsil Botola TV mbote na bino esika bozali ba bonjour ba bonsoir wana e dépendara nango na ero kolanda biso nga ana loba toujours o yo kolanda biso nde yango koyeba ozwa bonjour to okozwa bonsoir bande onanga ngai Irsil Botola TV na yaka liboso na bino na luka kimia na monde ba comédien na mona ba comédien na biso bazo mi finga ko mi fingi saka bango moko toluka to valoriser bango mais eza ba valeur musu to pesa bango mo balinga ba valeur wana te so to bito ke na kaya ya Gabi so to bito ke na kaya Ibutu eza nder moko batu mo bolinga bo valoriser mais bango moko bolinga ba valeur wana te alors yango tu ya kaka koloba do il faut tu ya kaka koloba lelo Herman Kasongo lelo internet mombeye o ansikuta komela ki alobela ki ye kuta tindela ki audio lobela ki siko pourquoi kaka ye fois ya nango a publier yango a pesa ngo ba réseaux sociaux bazo matière pona nini kaka est-ce que c'est important ye aya na message on a etala kutwe via komela ki na za vie na ote pourquoi biloko nyoso wana pona nini bande koto yo kaena no soki ezambala no ya liboso otombe na Irsil Botola TV kanya na epsaka bino na système a bien so ezambala liboso vraiment otombe na Irsil Botola TV alors abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos émissions et ça malamu mingi dans le système moko ya kitoko na système moko ya bien to s'abonner ndeko nanga o s'abonner ndeko nanga o koti partager émission on a baninga mususu et au sala bien to ka Herman Kasongo to aimer vidéo s'il vous plaît François Nabichio que la comprenait un message de Tinanga Libosoté. Alors il fallait donc bah, faire comprendre hein, qu'est-ce que tu allais me dire le message là. Non répondre on a lingala pour comprendre bien pour François nous comme linga mais à mon coco sur mon bouton bouton na comprendre ngo bien ti. Nga zale ki na ote to botama libumu morote otikelanga libérité. Osala théâtre pas président Caleb, on a sala théâtre na groupe Simba. Osala parcours na on a za o yanga parcours. OK? Donc tango koloba kenga na aleki no longola mona mutu na okenga na aleki na. Naza artiste et puis naza président un groupe o eza connu. Na communauté nyonso ba avec Herman Kasongo président. Voilà. Na comment ba film o yo tilelo na YouTube ezali na marka époque nanga. C'est compris? Donc tango ya koloba nanga ko parcours de carrière dans le sala, donc il faut un peu revoir. Salut. Andonanga message au boyoki eza réponse à Herman Kasongo a répondaki président Ansuluzolo. Et bana ndenge nini po Herman Kasongo a répondre Ansuluzolo bandeko boyoka. Ba video bocho mona o circuler na internet ya mama na biso Irsil Peshanga ndenge Irsil akendaki poto ndenge batu nyonso bazalaki wana ndenge batu nyonso ya poto bayambaki Irsil Peshanga ezaki ba video moko o tout le monde amonaki yango ezaki ba video moko o biso nyonso tomonaki bata osepela pe tosepelaki bata ba jalousie pe basalaki moi ki jalousie na ndenge na bango en tout cas batu pe ya malamu o balingaka Irsil Peshanga basepelaki na bango na eloko wana oyo esalemaki bate bele bazaki vraiment d'accord nde Irsil akendaki poto bate bele basepelaki. Alors pour na batamite mama beba o basilika ki na bango batebele balobaki bino boyebika ndenge zaka déjà deka baba cook balingana bango Irsil Peshanga te wana eyebani déjà.
Alors Herman Kasongo alekaki na émission moko boye po aloba sope na TikTok po aloba kete complot wana bayokana ki deja bango nyonso ke ba oyamba irsi peshanga ba osala boye ba osala boye ba osala boye. Nde Herman aleki alobi lobi ba makambo wana lobaki. Alors tant pas lobi lobi en se zolo PPC kanda akomeli Herman message. ABC Herman petit fait gaffe babloko mo bla lobi lobi ka oyesengela ki aloba. Nde bomoni Herman aye ko réagir na audio wana. Ale ole esuke la peka ka bango. Ole suke la kaka kete via tindela nga message po Herman na lobi ke azale ki ya ansulzolo te azado so pa ba age moko so ba sope mana mukolo e na ebite me aboinde vie na ebenge petit ya aboyi ki petit na lobi ke aza petit te. Donc il ngola ke abengel camarade to baza age moko ndenga na comprendre. Alors Herman Kasongo aboyi mesa aboyi ke o te babenge petit nde bomonya tindela ki papa na biso ansuzolo message wana. Alors pasi nange ezani pourquoi kobimisa message oyo tindeli mutu? Pour moi je pense que tant ansuzolo komeli Herman message ayaki nango na internet te. Pourquoi Herman Kasongo abimisi message oyo ye a komeli mutu message oyo a répondre mutu sko abimisi yango kaka na internet? Pourquoi? Po bayo kaka ke yo o manque en suzolo to po bayo kaka ke yo nde olobaka otinzi audio. En tout cas parfois ba comédien bo excusenga parfois bo zarata na moi ata maturité na sagesse. Na lobite ke Herman Kasongo ana maturité te, na lobite ke Herman Kasongo ana sagesse te, mais parfois il faut ko yeba ndenge nini ya osalela ba misala na bino. Bandero nanga boza ba comédien o boza reconnu. Boza ba comédien au monde entier tala rabino. Monde entier etala bino. Boza reconnu na musala na bino bosalaka. Alors comme boza reconnu na musala na bino bosalaka, il faut qu'on ait moins respect. Il faut bomi pesa ka valeur. Il faut bomi pesa ka moi kilo wana. Bande ko nato mona te ba comédien ya Nigeria ba swana ndenge biso to mona ba biswana na TV ndenge zala ko aloba ki bwe ba audio bibi nato mona te. Pourquoi ezalaka nyoso ka bino ba comédien na biso a Congo? Boswana ebimi, bolo balikamu ebimi, eza matanga ba audio ebimi. Pourquoi agitation bozaka nango ya nini ba comédien? Ba comédien RDC boza agité mingi ba comédien na biso. Boko bano yoka na mukolo nini? Soki muninga tindolo message o bimisa ngona internet pourquoi? Pourquoi? Yango mona tele bino message ya pasteur de la foi na bandeluana. Bandero nanga parfois toyeba kovanda akimia. Mutakolo bano likambo ko répondre te. Soko tanga kino message à ansuzolo sepe nango te vanda na otika eka bongo. O répondre pourquoi? Oko plibiango pourquoi? Ata soko répondre ki tikala ka bongo répondre e bovena bino na kimia sili. Est-ce que fallait que koye non internet pour comme akaba rando pour pesa batu matière pourtant yo ye nango lobi boye pa otika pete ye pa oloba ye pa otika te ye pa koloba aletango ye pa kolobe komi o alobi bande ko bo créer nini bo créer ni bo mo bangi sa batu na okota théâtre. Pour nini misusu bazala avant ba kota théâtre bazala boete bazala bien makamyo so bien mais à côté ka théâtre bo pour mutu là où qui a changé mais ça peine ba tumsu ba travailler na bango bien ba sa théâtre na bango mais on dit maté bazana buzoba ote bana buzoba ote mais binyo zaka nini ndeti nga be mutu so tindelinga message na sepe nanga nango te na supprimer nanga na ve nanga na répondre nanga yete na supprimer naka message na ve nanga ye moka monike te moi no pena répondre nga imbécile pour on répondre imbécile par le silence de o pena répondre nga pena imbécile pour akipenga te sili. Mutatindolo message au moni ki a manqué soit to sepe nango te vanda kimia supprimer oka sisko kimia na yo elobele belé
boye bande ba répondre à batu et na batu mususu bo message ba bongo te bêtise oyeka ko répondre oyeka ko lobio eza nini po ba lobela yo po internet yo kayo. En tout cas bandeko ba comédien boye ba ndenge uzalele boye ba ndenge uzalele za bien ata ko to bango ba planifier ki po ba yamba ici peshanga mais ça mabete mais ba planifier akakati po boyamba mutu bien bokuta na bino il faut ko planifier. Il faut qu'on planifie. Bandeko ba comédien totika N Pro Max. N yana ngona na litomba mon côté. N esunga bino te. N ebebisa musana bino. N obozana ngo eboma musana bino na place bo avancer bozo ko avancer te. Poani N eleki makasi. Bwana mitema moko ya mabe ya makasi ya egi. En tout cas, botika biloko wana iza malamu te. Merci mingi na batu nyonso obolanda ici Botela TV. Ngana yaka na ngana ba message na ngana malamu. O akoyoka ayoki. O akobomba abombi. O akosalela asaleli. O pa koyoka te etalier. Alors merci mingi na batu nyonso obolinga ici Botela TV. Bamba batu nyonso obo soutenir biso to kende liboso. Batu nyonso obo emara ba video na biso obo partage. En tout cas, nzamba lola a batela bino. Alors ndeko na ngayo o kotina ici Botela TV mbala liboso. En tout cas awa nasenga kaka partage na bino, nasenga kaka partage na bino ekosala malamu mingi. En tout cas partagez vidéo na biso, commentez ta commentaire ndengo sepeli me kofinga biso te. Alors commentez ta commentaire selon yo nga na sali analyse nanga yo pesala analyse na yo na ba commentaire e ozala malamu mingi. Merci mingi na ba ebanso yanga ba obolingaka nga bomi yebi esika bozali. En tout cas nzamba lola a pambola bino. Bandeko nanga wana tukutani à la prochaine occasion soki nzambe a bombi biso. Ba joyeux Noël na batu nyonso, ba bonane na batu nyonso. En tout cas, toujours les mbate koloba toujours matin na prière. Ndero nanga bondela nzambe matin na prière to komi na ba fin de l'année, to yebi biso nyonso na ba fin de l'année o ndenge diable vraiment a telemisaka mutu na ye po na pe koluka oyo ya ye. Alors biso pe comme toza ba o ya nzambe, biso pe to luka nzambe na biso, to matsa vie de prière, matin na vie de prière, bondela nzambe mata pour que diable wana ata aye a mona yote. Wana tukutani à la prochaine occasion. Bisous. Bye.